Bakweze ya komina note bakomi kolenga azaliko ya makolo eza na nzela azaliko ya president Eli azaliko ya makolo eza na nzela azaliko ya otala ndenge babomi mboka otala ndenge ateki Kongo mais ba parti na bino na ebana ezata marche bochaki marche mobimana ministre paso bimana coupé abimi na balabala bango nyonso to na batiki parlement babimi gouvernement mobima babimi na balabala eloko moko ezate mais eloko nazoloba biso bana mokili mombabwe baketoza déterminé kaka pona préparatif ya ko yamba le président élu Martin Fayulu Madidi biso toza na ngambu ya animation et puis bandeko misusu bakoloba bango ngambo bazali to milengeli surtout lisolo ya cheval hein cheval bana poto boye bake mokonzi wa biso ekolo akotambo alikolo ya cheval blanche. Sur ces plateaux, accompagnés de invités, ce sont le jeune, dans le Biba jeune, Peba Telemi, Banikolo, Babem Matalimbo, Kamen, dans un siège à SID, Bino Bozo Landanga, je suis en direct de Kinshasa, dans un siège à SID, Naeko Solola, Na Bandeko, Na gauche, je suis avec Mardoché Manda, que je dis bonjour bien. Bon, Ezali que émission na ngai liboso koleka na plateau na yo naza vraiment na esengo mingi ya koleka lelo na plateau na yo pe bana nyonso ya poto mbote na bino bosabone mingi na chaîne na biso ya Maman Dorian ekosala kitoko makasi. Merci beaucoup. Na droite nanga naza na Litu ya Congo. Bonjour Litu. Bonjour Maman Dorian, bonjour. Boni. Kimia ezali ndeka tozomona lisu ligola lisu. Un mot gentil na ba téléspectateurs partout dans le monde au bazotala. Ouais, na pesi kaka mbote na bana poto Olivier Chimbalanga na Paris, na pesi mbote na ngai na JDK na Kulumba na Masina. Donc bana mokili mbomba bana poto bozolanda biso na moment tolo ba message monsieur ezate tozaka na ba préparatif ya kozela koyamba mokonzi wa mboka ekolo Congo le président Martin Fayulu Madidi et puis na pesi ba bonne journée na ngai na mama stratège nzali ko tobenge mama social na bokasi na endo zomona tozabwe na kati ya SID na pesi pe ba mbote na ngai susu na CGAI abekwa kwa et puis na pesi na Devos Kitoko mbote. Serge Koulamon. Merci maman mbote malamu. Un mot gentil na bandeko ba kotala yo. Bon, esengo mingi na bana poto obolanda biso na mokola lelo na chaise ya SID biso komba na biso ezali na tata mokonzi ekolo Martin Fayulu lit na biso to okenda ngoti na suka poto za pouvoir na biso bayibaki. Balobi lit ezokende tina suka pour que bazwa pouvoir au bayibaki bandeko balandi na yebi ke bosala ka belé que tu es branché pour suivre cette émission le lot tozo solo la nini tozo lobela mai matali d'abord marche ya lobby bandeko FCC ndenge nini ba marchaki ndenge nini elekelaki bandeko pe bazawa tellement na lobby bandeko SID ba kolobela pe ba stratégie nini ba bongisi alors candidat malheureux et tokosola mingi matali mboka na biso ndenge nini bitumba za entre FCC cash tozana besoin mboka etambola malamu e bandeko baza ko diriger biso tozomona ba mafinga entre bango yango na bandeko baza ba jeune ya SID kolingi tosola mukie Nathalie Mboka, ndeko du Congo tozoyoka déjà un mot d'abord par rapport à ma préparative na bino balobi ba akoya na cheval blanc le président Martin Fayulu on a ba candidat malheureux nandenge nini akoya na cheval yango na loba so go permettre ngai na présenter na bana poto po batuna ki ngai mingi bato zaka na bango na plateau to ebate o bozomona oyo azali
Mardoché, hein, Manza, azali moko ya ba combattant makasi na kati ya SID, hein, ba o bazo soutenir le président Martin Fayulu. Et puis o bomoni na simana ngai awa azali pe moko parmi ba animateur oyo bazo ko évoluer na kati ya SID. Donc ko banda lelo na plateau na ngai soki bomoni bango ba ke tozana bango elongo. Message na biso ko bongama. Oui, mais ouais, poste wana ouais, yangonde makambuti. Et pas à présent Martin Fayulu, hein, le travail inde. Biso toyaka musala. Les œuvres parlent dans ma place. Ah, biso vivara n'esprit ya musala. Président Martin Fayulu a reconnaître ka musala ya moko na moko. Yango moni alobi non, l'histoire Congo, yonde ozana na animation na bande konyoso, bo poussa animation kende liboso. Na sepela ki na koyo kambela wana o bakonzi ba pesi biso sous confiance à kosala musala wana mais eloko nazo loba biso bana mokili Zimbabwe ba ketoza déterminé kaka pona préparatif ya ko yamba le président élu Martin Fayulu Madidi biso toza na ngambu ya animation et puis bande comme susu bakoloba bango ngambo bazali to milengeli surtout lisolo ya cheval hein cheval bana poto boye ba ke mokonzi wa biso ekolo akotambo alikolo ya cheval blanche donc ndenge nini yango question na ko tunaka cheval blanc pour na nini bolingi be extravagance pourquoi oh mais amo kondi aza mokondi cheval blanc nani nga ko kumba cheval yango ye moko ayebi ko kumba ayeba ko matana cheval di biso ko loba mbanga passe ba ko zala mkoto ki ko le 1er août journée date ko kaka le 1er août bana Congo bana mokili mobimba to zala wana na aéroport Anjil ba bazana bezo ba mona ndenge mokonzi ya ekolo Congo akomata likolo ya cheval blanc ba ya na aéroport Anjili ba mona ndenge akotambusa cheval wana eza cheval présidentiel na micho tozolo ba eza toujours na présidence kuna cheval wana bazwaka en charge budget na ekutana 40 000 sima mutu hein mutu azomema kidi yena sima to ye moko kopusa roi belge amataka na cheval na pousse ya cheval. Hein? Roi belge ça matana cheval les ana mutu akumbela le cheval. Le roi la roi belge akumba cheval. Mesdames et messieurs, excusez na kata vous comprendre le bijour wana ekoyinda le Martin Fayulu alinga sube menge le président ce qui ndenge nini tolandaki akozonga commandant du peuple entre guillemets tokota la kaka parce que pour l'instant tu que Félix Tshisekedi mutu azako kumba mboka continue dans makambo cheval. Ouais, cheval blanc eza toujours na résidence kuna na présidentielle kuna elingelo cheval na mikolo nda santé budget na ya mois ils ont $40,000 hein ba sukola kaye kolia na ye ba kokende na makambo ba $40,000 cheval mokonza ko mata il faut pas prendre difficulté pour que connaisse cheval $40,000 mais na lobi e loko mokonza ko mata kutu ana eside ba futaka est-ce que nebiso yo moni a PPRD est-ce que ba kabola mbongo awa toza na problème ya résistance hein biso na eside biso bundela na mutute biso do bundela ka ekolo au moins lati na nzoto na ngeza drapeau RDC ça veut dire quand on parle de l'ESID on voit la République démocratique du Congo nana repeso mbongo po nani mkolo eside za ba congolais cheval blanche donc ekobanda mokonzi ekolo kuna na aéroport kino esiko tolengeli pona kotia epe akosona peuple yango nde makambu te yango nde makambu peuple congolais le 1er août boya mokonzi wa biso akoloba ezaka te tozio na aéroport mba moko po azabe na message kopesa na peuple congolais donc tozala mobiliser oyo azana besoin koyoka vérité oyo le président élu Martin Fayulu aye na yango pona ekolo Congo tozala mobiliser le 1er août tant que kolongo aéroport destination sika ebongisami po alobela peuple congolais biso sona sima cheval liboso tozolanda kaka cheval blanche ti esiko oye biso tosola masolo ya mokonzi wa mboka totanga bakomba tumisi totanga bakomba président élu Martin Fayulu muto aza considéré na États-Unis étant que président de la République démocratique du Congo muto aza considéré na Belgique na France azozonga na mboka na ye yo ni to memenani to komema toza biloko mibale to komemela chipoi cheval blanche soki cheval blanche lokola moni mokonzi aza mokonzi moto nga amuto ba fair play akoba non bope misa cheval hein toke na chipoi soit bope misa chipoi toke na cheval donc biso toza peuple congolais a disposé pour na komemaye koyambaye avec tout honneur honneur esengeli na ye yango peuple congolais kopesa ye eza honneur a kodefa te ezali honneur au peuple congolais a réserva pona président élu Martin Fayulu po
peuple apola kambula mukola kenda ko voter. Merci beaucoup Mécolis ya Congo. Un mot pour la retour ya président. Maman Dorian Azako Ebisayo, le commandant du peuple, président élu au Bisoto Polila Kambula le 30 décembre dernier. Vous voyez que le commandant du peuple a son ancien Namabele. Mokonzambo Kalikola cheval blabo matabo kitayende. Mais toujours comme Mabosolo ba au cheval, mais cheval benem ta sala makabu yeso mataka na nini. Vraiment continuer faut matalikola cheval. Oye bengote commandant du peuple tango kenaki este ba yamaki na nini. Na cheval te retourne à Elisusu na sia mabele. Retourne na mabele banka o lo ba na oli sa Congo. De retour au commandant du peuple. Maman na ben sont les premiers yaka. Au vivre en live, il y a le commandant du peuple, président élu, au bateau voter le 30 décembre. Au monde, il y a un cheval. Il y a un retour à la que baro ya osana sima mutu ba memae. Yemo ko matawana azota bunga nzela bat bazole kebele ake kote na ba venir ya ko boma batu. Mama na za ko so cheval bunga nzela ndenge nini. Mais aza wana so ko lana azoto sa mo konzite. Cheval ko to sa mo konzi. Oh, déjà matin un cheval calé. Bon, première fois matin un cheval. Ah, matin un cheval. Commandant du peuple. Mais vous comprenez, tout ça a décidé par rapport à retour, il y a président Martin Fayulu, candidat malheureux. Retour il a confirmé le 1er août. Voilà pourquoi tout ça pour nous solo la bandeko, copier ça moi un mot. Tout le monde marche et salamaki ba marche et salami et belé. Et marche et salamaki ya bandeko ya FCC to moni ndenge le kaki d'abord moi liloba par rapport à marche marche FCC webi na seki pona na candidaté toi toujours na sengozela mokonzo mboka Martin Fayulu bana ya PPRD wana bana mike ba sakana na cash ba sakana manzanza so ba siso sakana ifo ba ko maboko bango ba sala marche contre qui biso la muka to sala ki marche pona Rosar Malonda to boye en tête ya seni. Bongo bango FCC ba la marche contre équipe. Bango de bazana kata soit disant pouvoir ba lo bazana ngo. Bazo ça la marche contre qui? Hein? Batika ba ironie, oui que mboke za bloqué, mboke zo évolué. Malgré tout retour à présent ngonde sali que peuple congolais za na moi estengopo déjà espoir. Marche pour na non respect ya constitution. Non respect à constitution bon bazo lo balelo. Tangu Kabila banda aboyaka ko organiser élection en 2016. Et ça a respect à la Constitution. À respecter la Constitution. Constitution, le bac élection organisée en 2016, il y a même en 2018, 2 ans. Hein, à respecter la Constitution. Tangu Barossi Bakufa. Hein, Barossi Bakufa na ndekona biso Bakufa na Kapangala. Respect à la Constitution. Et il fallait le bac moto en tête à pays. Le col a yemutu atindaka basoda wana. Basoda na ba soda na ye. Hein? Est-ce que la constitution le barate pour na bateau ba kufi ba martyr ya marche tant il y a banda ko intercaler ba marche ya ba mouvement hein il y a ba position civile ba la constitutionnelle le long nda komi robele la constitution o ezolo ba gratuité enseignement appliqué en côté le long comme na posa constitution li pa o ezo mata est-ce que grammage nini ba pesa peuple congolais hein nazo e baté grammage nini o esala et différencier li pa 300 li pa 500 li pa 200 grammage nini oyo bango ba utilisera pour la augmentation ba prix wana qui contre marche FCC donc ngaza appréciateur na pona appréciation ki ba sali soki nini bango ba yebi pona ngana comprendre que baza ko distrait peuple mboka za bloqué $ 20,200 hein li pa 300 transport 1500 batika ba distraction peuple congolais a besoin il y a vie sociale naie et ça l'a arrangé le col a déjà va fouter pas de problème to boaki mais biso to lobby boye batika ba distraction peuple congolais nyonso aza déterminé au que le koyamba président Martin Fayulu parce que le seul muto aza na rapport message ya kimia ya ko consoler mitema ya peuple congolais et za président Martin Fayulu donc toza na besoin te o banani ba marchaki banani botika bisala sala biso nyonso lisu na biso na aéroport anjili oyo aza na besoin ya kozela likambo ya ekomema solution na kati ya mboka Congo le seul mutu aza na yango na maboko c'est le président élu le président Martin Fayulu yango biso peuple congolais toza na besoin au moins ba na marche azali combien tant obeta lisola marche wana ezali marche de santé hein wana marche de santé donc c'est que tout le monde le marche marche de santé basala ba marche de santé oya biso toza la marche de revendication populaire eza ba marche ya ba résistant donc ici à Congo tozongeli ndeko mardoché balobi bandeko na marche
maman solo ba marche. Wa marche de santé o to marche pacifique. Ba marche ki wana. Babani na corridor ba yesuka na sobe na sendwe wana marche. On est qui marche, on est qui basala qui bisaka, on va ça na bato. Bozo loué bato na 10 000 francs, est-ce que c'est normal? Ah maman, bozo loué bato na 10 000 francs. Attends maman de rien, nga maman veut pas signer 10 000 francs dans son hôtel. Pour nga zo revendiquer droit na ngai. Biso la moko to marché qui les trésors mona ki yomoko. Biso to marché qui na bitinin. To banoy ko loba réforme institutionnelle. Oh président élu déjà attend la table ba réforme, il faut seulement na mboka oy. Bon va marcher bon. Est-ce que on va respecter la constitution toi va na pouvoir. Ba sali 18 ans, l'on y a malongo va salaki. Mais tout ça peut quand même battu, hein? Ba sali le remoroté, pendant 18 ans, ba après besoin audace, il y a ko marcher. Donc les baté batu wana soki et l'on dit nango ça bon le mutu. Bon ko marcher, besoin ba toujours marcher pour ba violer la constitution. Bino ba respecter la constitution. Na 2016, fallait élection salement. Kabila a violé 200 en 2018. Après, a changé le sous forme. Maman, bazo ko aider te, bazo ni ko bloquer ye, bazo e bangote. Moni biso to lobaki hein. Biso président élu Martin Fayulu déjà azwaki plein sorti de crise à tiel Nicolas Messa. Yango biso to marché qui pour la réforme. Biso président élu déjà lobaki yango ba marché qui marche de santé de maman. Ba outil de se, ba outil na corridor ti sendwe. Bossé physique à Makolo. Biso déjà le commandant du peuple qui déjà plan et sorti de crise à tiel Nicolas Messa. Tout ça ko zelangote. Bino bozo marcher pour la constitution. Bon on va respecter kango. Baza ko sakana na mboka bazu mo 10 000 fois ba bimisi ba bengi ba jeune boya. En plus ba jeune bozo bima na ba machette. Maman, o mboka ngo sa mboka ba kuluna tonini. Biso toza na posta ete mboka na biso tambola bien. Commandant du peuple Azako Zonga. Maman na biso les premiers yaka oyoka ye moko leader. Ah makolo ezana nzela azaliko ya mokonza Kongo azaliko ya makolo o president ya komina note bakomi kolenga azaliko ya makolo ezana nzela azaliko hey hey azaliko ya makolo ezana nzela oh azaliko ya president Eli azaliko ya makolo ezana nzela azaliko ya mokonza Kongo azaliko ya makolo ezana nzela otala ndenge babomi mboka otala ndenge ateki Kongo otala ndenge akomi ujana otala ndenge akomi conscient. Merci beaucoup, Congo. Merci beaucoup, fidèles internautes. Comprenez, tout un siège à SID, surtout sur le rama et Matalimbo, quand nous sommes avec le jeune, hein, le jeune. Mais pouvoir à peuple congolais, il faut boyeba. Mutu o akoy kozana souci à peuple congolais, eza mutu o peuple congolais a voté. Bato bozo mona wana bazana souci à peuple te parce que ba pouvoir o bazana ngwana baza nommé na Kingakati, hein, nommé par Kingakati na 0R. Biso peuple congolais a voté le président Martin Fayulu na se ambula na moi mokimo mbezo mona. Parti to revendiquer. Bon, ça va fanatique, fan. Ma promesse c'est ça que mais sur terrain, là que mon a raté. Il y a aux là, c'est ça qui fanatique. Non, ils a qui fanatisme était mais ezali ko soutenir muto azana solution na maboko akome sika wana po peuple congolais a bénéficié na solution muto ana zana ngona maboko. Omoni biso le na Congo tozo souffrir pourquoi? Muto azana solution, bozo négliger ye, bozo soutenir yete au mona solution na peuple a bénéficié na ngote zolo ko la to mona bat musu ya mayele na mboko yo mais balingo pesa place à travers pona peuple congolais bénéficié na mayelo muto ana zana ngo biso to sa ki fanatisme te biso tozo sala hein biso toza ba patriote hein toza ba patriote congolais non eza jalelo te soki jalelo mais bolingaka koyoka tangu ba escroquer pouvoir
bonga to kato kende nango soki na gauche droite to tikela bango le bien mal qui ne se profite jamais le kwa moyibi et suka kaka donc moyiba lingate ba yibaye lokola ba yibaka mutu moko boye bango pe ba moni balingi ba bando yiba bango e pa mutu moko o bango ba tekela ke lokwa ki moyibi et comme il bango problème donc le bien mal qui ne se profite jamais yango moni peuple congolais azo souffrir parce que bato baza na tête ya pays baza ko bénéficier de l'argent sale. Ouais, ça motoki a peuple congolais a pesi na Martin Fayulu, bango ba yibi le président Martin Fayulu. Donc il a mboka oyo to ba ketoza sous malédiction oyo uti na hiérarchie. Hein? Ndaku oyo ba liaka ba mbonga malédiction. Ebi kenda ko ani pamba marati. Biso peuple congolais toza diriger na batu moko boye ba sala mafia moko boye kolele ya mutu wana likolo ya batu wana. Donc ezali likambu peuple congolais azali mutema ya kofungwama. Nous avons besoin de mututu oya kosenga pardon na peuple congolais na makambo ya mabe basala peuple congolais na nyonso escroquerie basala peuple congolais a reconnaître yango pona ngambo na ye président Martin Fayulu aza mutema kofungwama soki azalaki mutu moko boye azalaki na esengote pona kosunga peuple congolais alingaki akende akena mboka moko boye avandi na ye mais mutu oyo aza na besoin ya kosunga mboka na ye par rapport ya etinda o nzamba tinda na Congo omoni nzambe na kati ya mboka nyonso atindaka mutu moko pona ko sauver nation na kati ya Israël bana Israël kati na Egypte nzamba tinda Moïse lolenge moko na kati ya Congo nzamba tinda président Martin Fayulu a libéré peuple congolais na kokangama oyo bazwa pays en otage yango moni biso ba jeune oyo tonyokomi pendant 18 ans misale zate ba pensionné ba bimarate mi bange bazokufa bazozo mboko na nga pension te na loi ya CNSS ya travail ba biso mutakuti 65 à 8 pension mais kena na fonction publique au moins ba 80 ans d'âge hein biso peuple congolais tozo souffrir na niveau 0 transport prix ba na raté sikoyo ba to lolenge to continuer bango kino wapi to boite si ba peuple congolais Nicolas Eleki. Merci beaucoup, Ndeko. Ndeko, merci. Pas d'émission. Pouvoir, président merci beaucoup, mesdames et messieurs. Comprenez, Toza Kataye. Makambu toza na yango kanda likola kanda domo na boye ezala batu misusu ba parents ba kufa bango na ba hôpital likola ozanga 100 francs et seringue. Donc bato wana nyonso toza na bango na kati ya eside awa. Bamona lisunge ko uta wapi batamboli non le président lui Martin Fayulu hein et si quand était Mali bato kimela baye basangani na biso baza desi biso ba jeune ozomona toza na kati ya side to ya ko luka lisungi et pas ya président Martin Fayulu lisungi ya peuple congolais et ko uta pas ina ye yango biso tozo tindika ye lokola yo muto simbi solution ya peuple congolais kende liboso kende kuna ko trouver biso solution donc ngana sengi boye ya président élu Martin Fayulu ndenga za kokoma nande basali 3 ba échoué to boite to limbisi bango batika ba institution le président élu azo ben président sengi pardon pardonner que sengi na sengi pardon président Martin Fayulu sengi bango pardon président Martin Fayulu a pris position na ye alobi boye na za mingi yoka koganga no ganga nini pona nini président respect des urnes vérité si comme mutu oh hier a gagné là qui député Cyprien na ya zora moto azora oh mais ngana yebisa yo député bino bolobaka a gagné là qui député mbongo ya députation oh hier a gelera na biso peuple congolais to votai hier azora mbongo ana te pona biso ko ba vérité andobima bomoni mbongo oh ya Cyprien ya président Martin Fayulu bimaka mbongo wana ekendaka kosunga biso tozana tozana plus de 70 000 personnes baza ba congolais za ko vana ba braza ba bengana bona braza tozana misusu ba utaka ba Angola ba ya ba vana na siège SID biso moko mbongo wana soke bimi ba pesa yango e pa ya ba jeune wana ngai moko na sima na ngai nazana plus de 30 oyo tozwaka mbongo ya président soke bimi na assemblée nationale yazo kango te kango trop aumela ki ana ki député eloko nini o président a voté loi pour l'intérêt ya population mais ozolo ke mbongo oyeke président élu na kati ya assemblée wana so mbongo neno so na trésor public nana sala ngona mboka oyo nana sala ngo mama boyo ba député belé ba sala ba lokola l'intérêt mo ba ki lokoso tala mutu aza honnête na mboka za Martin Fayulu boye ba ngo nzeta malili
Maman na songa na question otuna kingai. Otuna question bike marche ya biso ba beta ki biso ba gaz. Ya bango ba beti ba gaz. Tu veux Kabila mtazana na armée no sana mamboko na ye. Kabila mtazana armée. So bozo bango te Kabila bango ba beti bango ba gaz te pour ani. Po bazana armée na mamboko ba bazana gouvernement mobimba kuna na kati. So dozo bango te bango ni mtazana gouvernement wana armée za na mamboko na ba beta ba gaz pourquoi? Na songa sko na question na yo. Président élu ninga zawana Martin Fayulu mbongo na ye ozolo ke mbongo abimaki député mais suppléant na ye zawana mbongo na yo aussi même maman suppléant lira mbongo wana et sunga ka me ba orphelin ezo tangisa batu azo pesa batu mbongo na université maman on m'a décidé ça partie des valeurs à vérifier moi si azolo ba ah ouais oui maman bisoye papa pour la président élu n'engezana et comment va déjà n'engezana ezala Félix ezala Kabila ba ebi ke changement ezana na maboko wana ni ya falu mais batikele kata oyebi ke ndengozana po bozwa bokonzelo komo boya malamu po zongo zongo na facilité te fu babundisa yango na babundisa ye papa n'ezana pour na mbongo o bino boloba ke Martin Fayulu atinda suppléante na ya zo mbongo azo salela azo mbongo wana te soko kota na siège na biso tambolo kuta bo fele toza a ebele o basunga ya mukiaza nango mais ba parti na bino ane ebana ezata marche bochaki marche mobimana ministre azo bimana couper abimi na balabala bango nyonso to wana batiki parlement babimi gouvernement mobimana babimi na balabala eloko moko ezate yango biso toyebisaka ba congolaise na ba congolais ezala jeune fille soko boyi politique ya politique elanda yo tana mafuta politique elanda na body na lipapa politique elanda yo seke tozaka santé ya kolanda makambo ya mboka tolinka toloba omonso kangi maboko bandeko basi soko kangi maboko biso moko changement ezala te c'est que tant o eza sous temps kanga maboko te tokanga maboko na kala esenga to lamuka to telema to bundela ba droit na biso ba jeune fille to lota to za la distrait na ba Facebook ba WhatsApp OK to ça o eza essentiel mboke esimba te to soutenir tala nani muntu o nzamba tindela biso ye azoya makolo deje eza na nzela biso no surtout les deux to ki oyamba ye to yamba ye non na ba yamba moko bongo te mais to la yene to protect. Je suis à la SID avec le jeune Bazoloba, qui a différents points de vue na bango, tout ce qui est malembe na suka mission na biso un mot Martoché un mot par rapport à l'émission na bato ba kolanda un mot de la Maman Dorian émission na yo za ma go wapi moni be mission boyango zo sala ke bato dala bana poto moni mission boko s'abonner na chaîne o Maman Dorian yo za pe za pona bino. Donc, mon anga souka ezali que le commandant du peuple, président élu Martin Fayulu m'a dit de retour à Kinshasa, à Tambola qui partout dans le monde, Yosko sont les premiers. Boya et Belé, Bana Congo, Boyebi Kewa, Zamo continent, le Ponaka, Azako Zonga. Mote nangai na mama stratège Nzalingo, mama sociale, mote nangai na mama Dieta Kabuya na France, honorable Bruno Kalonda. Motelanga na honorable Serge Jouelope, motelanga na siège de Vos Kitoko, na papa langa Adrien Malenga, motena bana nyo décidé ainsi que le commandant du peuple Emoko, motena Esikazali. Merci maman. Un mot. Ouais, ngana zaka kopesa mambote na bato baza ko soutenir biso. Bana poto bana mokili mobimba, merci na Olivier Chimbalanga na zwaki enveloppe. Na pesi mbote na bino tout bana États-Unis botiki biso te. Toi on a besoin ya ba caméra il faut ya avant le 1er août po to kita na terrain to tinde no ba image ndebo mesana ko senga na pesi mbote na ngai na Olivier Chimbalanga na Paris na pesi mbote na mon père Oscar Kandonga na bien que le cerveau de la logistique na pesi mbote na Serge Kilamoyo na prof Bobo Ngangu et papa Jean Boutandu donc Jos Mbouyi le boss Jos Mbouyi na Paris na pesi mbote na maman Clarisse Mboma le protocole du chef Esika Elike Vandi donc maman stratège Nzalingo wana maman sociale na kati ya SID ndo moni biso nyonso plus de 40 000 jeunes au maman stratège Nzalingo azo sunga du jour au jour bata bongo nde fo bazana kati mboko bazo soutenir le président Eli Martin Fayulu na initiative na ye ya ko sunga peuple congolais. Merci na maman sociale maman stratège Nzaliko. Merci beaucoup un mot. Ok, merci maman Nestengo mingi. Bino ne se mande ko ya Paris.
événement le 1er août bozongi ya tata mokonzi ya ekolo biso nyonso tozala na lindalala lokola Jésus Christ tanga kotaki na Yerusalema moto nyonso abukaki lindalala na ye pa bukaki symbole ya fleur o atiaki wade olakisa donc signe ya bokonzi mwana ya mokonzi abotamaki ndenge arrivé à tata mokonzi ya ekolo Martin Fayulu aozongela biso po akumba Congo na transition ya 3 ans olingo linga te Fayulu a conduit transition ya 3 ans peuple congolais alia malamu azala malamu à se retrouver. Merci. Merci na bino na batu boye ko rendre biso visite o ezala mbala suka te to sepeli makasi nga na pesika bambote nange belé na secrétaire général na biso Devos Kitoko waza papa social papa oyo azala mutema bolingo na pesi pe mbote belé na communicateur na biso Adrien Malela yende azande communicateur a SID yeka simbi SID na ba côté wana ba mama stratège nyonso tout mama stratège Maman sociale topé simbote belé maman Chantal Bombo topé sombote na honorable na biso maman Charlotte Masiala otokoko bosanate topé simbote belé en tout cas vraiment tozolela ka ba congolais nyonso tout telema ngongango ekoki likonga déjà telemi ngongezo beta biso nyonso tous les deux tokitario pona mandalala na souki on les premiers. Merci beaucoup pour cette émission. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Merci à merci Nandeko Nangai, Aminata Dandou depuis France. Merci Nayo Molandi Monene, Papa de Muchumba. Merci beaucoup à Anicien Ekila, Angelo Obama. Merci beaucoup Nayo Molandi Monene émission Oyo. Merci à vous, merci à Diego derrière la caméra, merci à Papa bienvenue d'hier. Merci à toi. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye.